Les aliments Sony, oh na oyebisayo vraiment au moni lelo mais c'est camère aza coupable. Mais au moni ata ko wangana ata olengu bana se ama est toujours pour ce gobima. Pe mazawa kokosa. Oko mona mazawa ko alingo kosa. Alobi akiko somba lupangu wana tolandi na lobinga na lakeli batu nyonso malédiction batu nyonso balembongo ya Congo malédiction qui ta tina 10e génération na bango na maudire bango parce que biso to souffrir biso to nga comme na kanda mabe obinga ba potisa ba finga ba pecho baleka na TV bo finga ba na ba ko dresser bino ce que to ko beta na makofi na ko beta bino makofi. Allô kaya wa santé eza misuma ah. Mon fils, pour ma santé, Missunga. Ah, Kokate Linga Lingala. Bandeko, Missunga ezali kokate la moturingala te. Oh, ezali mitwa de santé. Oyo pesa meli na batu nyonso. Employé, to non employé, mutu nyonso oyo akikaka ko contribuer na mbongo mukie. Na fin du mois, pwete mokolo akobela, Missunga ezwa soin na ye ya malamu na bahôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, Missunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo Missunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, Missunga akosokipe na mabe Gambia. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po eti bazwaka soin awa na mbongo bango bazali na Missunga. Ta santé c'est ta vie. Ce boy madame na kati tranche de sola ko etali masola politika mboka Congo bambote mingi na basongi songi na nga international tant que national lelo vraiment na ko sa ki songi pour ben na luka non bato bakanga non na makala basamba na makala devant ba juge. Il y a des procès hein, mais le roi baloba ce qui dal était kangio il faut au fongola pe mayele pe bakisama donc ba avocat ba aujourd'hui avocat ko la kiso loi et lobby boy article boy lobby boy yango lelo na ko yambela bino maître Bessi Saosa aux professions vitrier ine de recevoir na bela maître na on ka natif hein ya komi na Kinshasa ba natif potoki ke Zandu et komi mopandi boy Zandu e koti komi na Kinshasa l'autre resola na ba maître lelo au moni état des droits mon nous sommes le politique à Congo là c'est état des droits comme côté pas mon tout ça to le bapel par rapport à plainte au maître Bessi à profession vitrier à quelques reporter apporter plainte contre le sénateur à vie Joseph Kabila Kamange éviter pour nanini trop solango awa la paix par rapport à motion au Ningisa qui Kinshasa Ningisa qui Congo mobimba banyo so bande kozana un monde entier motion ya mwana mboka papa Léon et Balemba Molière o anaki asenga la présidente assemblée nationale Janine Mabunda ba interpeller mwana mboka docteur était Nilongo de même motion et Kotimai donc beta pe masolo moi et belé na kata masolo politique mboka Congo lelo. Merci beaucoup à Onésime Nassima Caméra, merci à Christian Touré Kenzo, merci à mon patron Didi Pumba Bombo Tama et là mon prince Némia motema beba bato à Gisèle Tati motema prince à Chiclo Winner joyeux anniversaire à Patrick Obumba un homme avec un cœur d'une femme. Merci beaucoup à Bombo Tama ma petite sœur chérie Anastasie Langou Bombo na bato yo so botama na joint na benemi bilonyo so botama na bato babandeko babotama na joint. Bonjour maître Bessi. Bonjour maman Margot. Comment tu t'appelles? Bonjour. Ah bonjour Margot. Bonne santé. Santé ça très bien na bolunga Nzambe. Maître Bessi. Tes santé ça bien y a moi problème moi qui a mis sous mais problème santé mais ça bien. Ça très bien dans au monde donc naza bien vraiment. Ngako tuna motuna liboso bino bat bozaka na makala basambisa bino liboso ba juge
basambisa bino procès Camere tant que congolais tant que peu moto peut vendre rapper mais il y a ba politicien pour na yo monya ndenge nini procès moi mboka Vital Camere est-ce que azo kende penza pièce par pièce to ya solo peut mettre bestoni to yeba tant que congolais est-ce que Vital Camere penza a détourné mbongo to ezana ngo kaka nde ba le dossier politique nde ba kosela ka bino na moi mboka France. Et le problème est ali au moni ba congolais il faut toujours makamobele au sérieux makambo ya mbongo ya mboka et ali makambo basala na ngojité na procès ya Camere eza étape par étape donc ezali Camere ezali Soraya ezali Amida ezali nani Mazaro ezali ba témoin o ba bengisaki ba tunyo so ba lekaki donc mutu na mutu ndenge asambaki on comprend pour nanga selon analyse nanga sali et a confirmé monsieur Camere asali détournement dans sens ni na roloba yo mo mona ki vraiment na procès M. Camere ba tuni lo kwa liboso est-ce que yo yebi Jamal a wangani ko wangala ya Camere ya kati suka wangani omoni okozala na yo docteur en économie omoni makambo ya jugement eza makambo ya sagesse donc ya omoni Salomon ke ndenge ba chikebelete ma sage donc kata te ngolo ba ke ongana intellectuel non mais infraction te yango moni ke batu nyonso ba kwesi Camere yango moni ya wangana ki M. Jamal mais ce que tali procès wana nani kangudi aya kwesiye ayambaki M. Jamal amuyebi sepe abi Jamal a oluko mutona la sérieuté Jamal batuni alobiote ayambaki ngate mais à côté qui na résidence na présidence ndengenine pourquoi na présidence c'est que l'audience ezalaki so ça audience te okoma to suli susu nani mutuna muya type wala o ya kasomba ba conteneur Mouima mais c'est quand même na kati te mais Mouima zara déjà kana présidence natanga moi mboka Joseph Kabila Kabila yango na lobaki boyi ye alobi bien alobi akaka muto yo ayebi été mais na administration ayebi té mais to moni contradiction salami entre Mouima na mais c'est Camere donc on a biloko na nyos et ça be preuve donc système oyo mbongo ebimi na kati ya banque ebimi na système oyo ya mayele pona nini omone loko mususu ata Camere wangani akimi ba okanga Camere na likambo nini mbongo ebimi na gouvernement mais mbongo ya gouvernement ebima na contrat comme loko ebimi sans contrat donc on a tout ça infraction donc elle que ngani ti par exemple nga na maréchal ngas ko na ye to na bibo to sala cop mobo na bibo yo siko ko zwa mbongo mais ngas ko na bombami il y a qui ont retiré à bord on a valeur comme 50 000 bon il y en a eu on a valeur à 30 000 il y a qui a mis on a 50 000 il y a du 30 000 il y a du 20 000 là na sans so ba melaki on il y a moni babita kuira tout et sali bango passi parce que ba moni ke mbongo wana il fallait pe bango pe faille balia comme bango ba liete yango moni makambo donc yeli bango dire donc ezali makambo soni o na o ebisa yo vraiment moni lelo mais c'est Camere aza coupable mais au moment où wangana ata olengu bana se ama toujours pour ce gobima on comprend total alelo nengepe mazarwa kokosa okomona mazarwa ko alingo kosa alobi akiko somba lupangu wana tolandi nani mundele wana sonen ça terrain to lupangu maître Bessi conception na monité mais selon le dire na bango omoni conservateur déjà ti bon na kaou conservateur on a ti bon na kaou yo comment okolo bakina kiko somba eloko na ba sala acte ba sala mukana pour sa date de naissance il est elingaka maman na idée Soraya donc yé moi si na eza na mutu na été ya ba on a ba Soraya ba sali connaissance à combien de temps il y a pas même 5 ans et bon moi so ya ba là depuis kala au moins que ba sa ba to lokuta ba ero la kisaba ko kosa na ko la soka ba bloc moi nam to ero jo Amida ko kosa ako ba ke libala na ezala ki ya 800 quelques $1000 donc na libala Amida c'est que ba cadeau là c'est faux tout le monde a TV ce que ba tu film ba tcheba la ça ko ba cadeau là ba tu ba ko tcha donc c'est que ba roi c'est là c'est que ba roi ba yaki kuna c'est que ba roi ba prince ba roi Maroc ba prince donc ba américain ba dani ba famille ba Khashoggi donc ako kosa lo la ba tu ba na mikedo c'est que ba yaki kuna ba millionnaire donc au moins il est là après ça ba tourner 400 quelques $1000 dans 2 jours 400 quelques $1000 ko tati akoye bati muto bosala ke ba faire okoye ba place ya vendre rati donc on mona ya ba bloc abomba ki pona sécurité mais na ko ya bisa faut même ce qui a s'assurer alliance na ba compte belé bon dit
donc eza biloko eza mbongo na lobi na yo alobi ali commerçante banda commerce l'air ya na JB babani na JB na 97 commerce ni amila bakosala tolo bananu c'est quoi tu JB oui quoi tu JB kuta na 96 wana JB kuta na lupango ti parce que ye commerce ni asala ki maman au moins lelo il a bon ba kasa koluba ba ko défendre ba ko défendre ti parce que ba ko tela pemba la moko directement par exemple na $20 au comme ba mona 3 millions mais ko o tshongo ndenge nini 80 we wana na lobby na yo et ali façon na lobby ezali façon ba ko kosa justice ba ko kosa juge azama yele ayebiki ba ko kosa te ko jwa mazaro pendant que nous n'avons yo ndesko ko tuna la question na solo bien te ko jwa mazaro lobby ke au moins de batuna li kamal pango nyangwa ngwangana le pango na confirmé le pango na nyangwa et ça le pango ba jozo ya diata baou Mazaro le prend la ressource $380 000. Mazaro du bon web. Il y a ça là na Sonas 70 ans na Sonas. Salaire n'est à combien? Pourquoi on a 300 quelques $1000? En plus c'est la photo de moni. Mon am kia au sara na mbongo. Il y a robenge que fitir nani ceux qui descendant na ceux qui nini. O mon abilo nyoso. Lo kana se pesa so bakanda. Pour ni mbongo ya mboka. Avec un montage. Et bon o ba to sa o ya bi miseki bon na sara na mbongo abwaka. Ngomoni ngoto woni fitir. On yoki kombo nani? Ah, yango na lobby boye. Le long de tout ça na Congo, il faut te comprendre. Il y a des bateaux babundi pour na artena soyo. Au moins les lobby so bato souffrir. Ba makina na biso Margot etangi pour na moko. Kamere a outé en opposition te. Kamera bimamba la moko na victoire. Abimamba la moko na sentiment pas mais c'est Kabila. Vous comprenez? Aye ba ye na kati ya opposition mais ya ndenge ya bien te. Yango mona ki donc omoni bato balingaka politique ya solo te dans lobi boye yokana bisayo Margot na lobi nga na lakeli bato nyonso malédiction bato nyonso bale mbongo ya Congo malédiction ke kita tina 10e génération na bango na mondir bango parce que biso to souffrir Margot to za boye ba misu ba koma ba handicapé misu ba perdre ba famille ba misu ba kufi pona mboka oyo Congo c'est pas yo ye o nyoko mité bo bénéficier na obi passe tout au monde. Si on a gagné, c'est qu'on a commis millionnaire. Na comme dans la fortune wana te bango ba saka na mbongo oyo ba ko monela pasti na continue za ko dans lobby o ana makamba secret na lobby boy poye ba kelelo likambo ezala ki bango ceux qui otali bien kaka ba kombo ya famille ya Cameroun babimi Mulendu Sakombi INC Mazaro ndeko Cameroun Cameroun na mususu le ka Cameroun Amida mwasa Cameroun Soraya ma fille tozu yo so nani donc batu nyoso batangi est-ce que mon batangi ba de ba tisekedi yo mon batangi kombo famille na biso batangi ka famille de banko comment la famille na ba se retrouver 5 moi mboka capital Cameroun ba mbongo ala someli ngo mapango masawabi est-ce que maître ndaku pe ana lingwa le kosa ba $320 000 oui monga na natif lingwala oui les riz à pamba mapango na lobby c'est na so oui les riz à pamba ma pango est comme une valeur il y a 600 à $700 000 oui les riz à pamba ce qu'on dit nyangwe aujourd'hui nyangwe kalembelembe déjà ma pango a 300 quelques mille itaga et on a $280 000 wana ko bisa mushi $300 000 ngalo bisa et le pango na nyangwe yo mote batuna ke le pango ngwe na nyangwe ya bien beaucoup na vie privée na ngati pour ayer comme renseignant mais dossier c'est belé on comprend il faut pas fortune on est dans nyangwe na kota famille ba zolo na diata ba justement kota planète Sono à diagonale la planète Sono babia mida somi denda comme na victoire yango na lobby boy l'état a ko sala banquette baba ki sous tanda ki poster ba lobby ke makambu ya le pango yo babi ya sombi côté ya ni espace ngimbi l'état omoni mlelo wa biso to senga na l'état ba bien nyoso bango ba zui il faut ba zongisa yango exemple on a biso ba congolais bako sakana te wana tu bako sala na échec ya kiana ya on a bisa ki ba de mission sala keba Jida Zali yango moni conseiller na suka lobi na ko banga ko bima po bato ba bo bazali yango mona ki type directeur lo baki nini ndeto zali awa dans ça descend la menace donc le problème au toko lo ba lelo wa ngana contre Cameroun na contre INCT mais toko lo ba o yali ya solo yango moni de kalmante ba to kanga nani papier okata bakangi na buzoba na ye alobaki ba biloko ba propos ya mabe alobaki Christian azalaki na ba saute mouton Christian Tshisekedi mais ngana yebi Christian Tshisekedi bien na yebi que saute mouton et yaki ba projet yaki na gouvernement ya M. Kabila depuis quand yaki projet ya Christian ba auto kanga ministre na bango mususu ana na pièce sociale ana prison
John Tumba Yanine ya INC donc bango ba yela ki pouvoir té donc bango ba yela ki mabumu na bango o comprendre ba yela mabumu donc lelo il faut comprendre dango ba mériter oyo loni okobuka donc to ko ba lelo ke ezali ke eko bango le so kansa ba ko samba ba sambi ma kamera ka sambi bien kamera sambi bien to ke na prédoirie pour kamera ko samba le susté kamera ko samba susté et ko sikala ba avocat na ministère public na ba juge là aussi sa prédoirie j'ai dit ba ke na huis clos verdict ke bima vraiment l'état il faut pas bamba il faut pas bamba ma ba ko bambangondo na lobi bo détournement ya mboka soko détournement fonds publics et ça na 20 ans de prison. Maître. Na lobby na yo tanga na code pénal ba lobby 6 mois. Non, ceux qui ba l'équipe plaidoirie. Na lobby tanga code pénal bien, détournement à fonds publics et obimi ça na ba façon nini. Pour mbongo ya mboka et bimaka sur le contrat. Il faut contrat mbongo bimaka na contrat. Mais mbongo na bimi na contraté et bimi na maloba. Donc abimi c'est par lettre. Mais moi bi contrat au ba salaki entre des entreprises wana. Exacté. Yango moni mais c'est Jamal c'est un voleur moyibi tata wana. Donc papa wana a sali entreprise moi lobi ka bombi on a nenga maïli. Vous comprenez? Donc OK, ezalaki na ko loko na yemoko. Yango moni bango ne ba sali wana, faut pas infraction na rebeli, ba association de bandes de voleurs, de bandes de menteurs, mentir. Donc on lelo tout sur mamsou au sérieux. Biso to hotel na bango te to contre bango ti. To ko lo ba lelo, pose par exemple le rôle honorable Franck Dion, na bisaka bango. Homme le plus crédible de la politique congolais est Franck Dion. Donc ngala ko ba oyo ngala vivra. Mais c'est Kabila, Atinda Mugalo, Atinda Kimbuta, Atinda nani Obente, nani Bisengemana, Atinda nani waki gouverneur au sous Tabosani, aya ko lukai pour Kabila lukela PC poste. Na kati ya prison ba poste comme l'andaki honorable Franck Dion. Na gouvernement na ko a salité. Akola kisabatuke, il faut toyer la peuple. Bango moni ba elaki libumu le quand ok concertation ya Oden Kojo dialogue avec tel Kojo kaka bango ba welelaki oh il y a des gros poissons il faut na bima parce que bête ya batu belé au monde ba homme le plus célèbre dans le monde ba kana monti yango so moni ba Mandela otali ba Che Guevara otali ba Thomas Sankara de baba tu ba bundela ka peuple ba Lumumba donc on bunda pour l'intérêt mais so tali ba fortune na bango batika elokoti donc mutoye caméré trop sepelo à cela qui était na minute à mouké tu pouvoir en janvier. Malamoko, mariage en février. Malamoko, Jeannette à diamant. Ah, maman. Ami d'Ateka va diamant. Bah, Nabi mon colonie, mon gars qui n'a miné mon boy, na carrière, mon ya créé diamant. Botika bloc à kuta, menté, ma bé. Attends, n'a pas ça. Nzambe na likolo akomona. O comprend peu bato ba yebi ba juge, ba yebi ndenge façon o bango batamboleli. Batamboli sembote. Bona ba mettre besi. Kayo mo lobi mante ma besele di bois. Sikonga lobi. Ah moi mboka nani moi mboka Vital Kamerhe procès yango to ke 5e procès aux allées 11 au to bengi plaidoirie. Sikoyo atangi kombo mokonza mboka plus de 127 fois. Mo côté kuna ba ila muka la pola muka kabwani na minute Tshiseki nani Moïse Katumbi na Bemba bana sima Tshisekedi. Oyo kuna nani Fayulu na ndeko mwana mama muzitu bazana sima peuple tomoni mwana mboka presse penge na Steve Kivoto alobiete il faut ba interpeller mokonza mboka aya pe ko pesa pe témoignage na makambo oyo ya sanjo pour mwana mboka caméra tangi kombone 127 fois yo au samba déjà omoni yango na système ka ya manté façon caméra a autant un chef de l'état comme a interpeller chef de l'état a ko ya comme pas ko ya parce que chef de l'état a ko interpeller na nenga muyibita lobi na banay ko yebisa yi. Mais elle était le chef de l'État qui t'assure le terrain. C'est l'instruction du chef de l'État. Instruction à PSIO. Chef de l'État a fait instruction. Que par exemple, chef de l'État a fait instruction qui est né, Bossala Likamou, il y a 5 millions. Il y a 10 millions. Et moi, il bit. Vous connaissez Félix Ni. Oh, n'a qu'un qui Bogota la boue. Président Tinda qui Okendi. Mais il y a comité. Oh, mon abilo, on est pas au donc, Nangonga, oh, yo, président Ningazali, on a président Koutazalo la dictateur. Nous sommes en état d'urgence. L'état d'urgence va penser à Mbokati. Donc, tout l'état d'urgence sur le Sili, président, il faut penser au gouvernement, à penser ensemble, à penser présidence Mobimba. Parce qu'il y a un Jida à Zapuna. Tu veux que je me la Mouka. Nous sommes battus pour voir Sambisai. Oh, mais nous sommes déjà posté premier ministre. Na lobby na yobo kitisamite ma président bandina na oyaye. Soka silisi abandi pe na ba muzitu. Matata Ponyo, abandi pe na batu. Yo kati mbonga Kongo bino totika bino ba musique. Musique ta modalité. Tout le
vérité ndeko na ngai faut tolobaka mpona obi lelo ngai asoutenir na combat Fayulu c'est un bon combattant Fayulu auti na combat muzito auti na combat te muzito c'est un aventurier bato ba détruire mboka yebiki te ke yatamulaki na Kabila pendant que Kabila bebisi muzito passe accompagner Kabila ti muzito yoko ba lelo en opposition bino na ba lisanga bonganga ba ba pesi Kabila badeki mais bango Kabila ko ba ide to lembisi Kabila makolo mais ba lisanga bonganga ba ingele photo ba bitakuira ba lumeya ba to luwaka ba kekuna ba telemisi Kabila biso to yeke na position donc lelo ba ko lo bakate nana lo bakana été hein alo bakane muzito lo bakani makambo wana te po ba yebiti mais moi boka après c'est epenge omoni bango bana ba argument te ba petit moko bazande mayele te ba comprendre mamba politique te omoni lelo polo ba lelo Félix nenga zo bokonzi na ye entre Jacob na Esaü pouvoir et yaki pa ya Esaü mais maman na yo kikaka abengi abiaka kende lambata papa na lobi boy mais le père na nga bénir Jacob alobaki na yo kio na solo ya Esaü mais mungongo ya Jacob parce que nzambe déjà ibaki belera pamboli ba pamboli kaka Jacob o mona makambo ezamaka historique ya makambo biblique donc ezamaka ya nzambe ça kokisi makambo tolongo la page yo ba élection ba vérité des urnes o mona yo so mona Fayulu yo so mona Bemba afingi Félix yo so mona muzdani nani Katumbi afingi ngalo te janima tourner na Katumbi na tambole na Katumbi jamais ba loba mabe na ye parce que ba yebi biso to yebi on comprend parce que oya su pouvoir et ça frère na biso c'est notre frère makila na biso il faut te soutenir surtout qu'il y a l'élection en 2023 donc comment qu'il y a la page d'un charobunga et penge à une distraction on comprend pas monsieur photo d'appeler ba d'origine ba nationalité na ba total l'omino pe na former na au moins monsieur ba na ba rwandais ba ya na distraction ba côté na biso kana ninga kobombama on comprend na ba no vérité on comprend monsieur rosane rwandais pour le bangulungulu on comprend moi ba maman obi biso de nga comme na kanda mabe obi nga ba potisa ba finga ba pecho ba le kana TV bo finga ba na ba ko dresser bino ce que to beta na ma kofi na ko beta bino ma kofi kango ble ko ble sur na lobi ba okanga ngai mais yo so betami na bi Kabila kuna banga ba kanga bongo bango so na beti bon ba ko bi ko kena politique oyo ya songi presque ba leader bango moko ba ina na kati o ko ba leader bango ba ina na kati mais biso to kama to ko ina na biso Bemba ba Moïse ba Franck Diongo bango so ba za ba bon terme ba fidèle ba bala ka biso moto ko taka na ba mbuyema o comprendre exemple la pesa ka ba petit belé ba petit musu bakataki le mususu ah fratique un jour nani Moïse akoyambe nikisi o comprendre nikisi na petit ozono pamba to yebi yo nengo ye wa ino na sama ndefu oye petit moko bo petit salité je pousse poil na lobi petit moko ya ene petit moko salité petit moko ta ba couper salité atomboli bo sengle mona et kimili bu couper solo. On comprend pas petit la politique ba la questionner ba la ta relamba ba la questionner ba la ta cravate surtout tu ba photo no kala to zongi sibino ata penga makela tsaka na pa na bi me penga yiba ba livre na lupango moko boy la rageti dia on ngi ko no passo la no ba vérité ba livre na yiba obi mukolo ba livre za alimbisa na loba ka makambu oyo na kosa kati ce qui na kosa ki fundanga to loba ka oyo za livré papa oyo abokoliyo ko critiquer été tika papa oyo abokoliyo le no repose exemple oyo ya petit Onésime ata mukuna za na mabe mais yo koloba mabe mukuna te mutakala papa no bomba yango eza lo kwa biso lo to papa eza lo papa caméra lingi papa ji na ko komana eza lo la papa lo ngai lo nga bisi ata mabe eza ya papa na enfant gion mukulu moko te na koloba mutakala na ye parce que na politique na koma lelo acteur politique nda bimsinge yaye Soraya omoni abimisi jiba pesi jibe valeur na ye fille de Jibem Piana donc il place wana gaebité après ce qui papa ne fallait t'es dans le bien-être si papa là abi wa benga ma fille abi père adoptif ko bika benga papa te ça dans l'autre et il en procès yango na lobi ngala makambo na kena na polémique te yo tu ngama mbo ya JB ya Soraya tanga komba JB ngala ko ya tanga komba mutu te na tanga nde papa na JB on comprend donc le problème est on est JB Piana asala makasa zo mona na milieu wana mona asa intellectuel akoya okota na bande menteur un jour JB valeur à JB ko beba au moins JB za mutu asa fier JB yembi banzembo lokola JB éducation banzembo epesa ki biso lelo JB za lokola encadré JB encadré lelo génération congolaise ayembi banzembo malamu o porter un plus ce qui Soraya akota na ba milliers il y a des fois ba justice ta ba ajo ya za nango eza mabe on comprend il faut to lo ba vérité to lo ba sembo na mboka oyo eza ya biso ba congolais
biso ba congolais to kosala tout possible mboka échanger mboka etambolaka na justice corruption sur eza na mboka mboka kotambola te donc il faut to bundela na corruption to longo la corruption o monelo ko le ba tala ba juge wana ba juge compétent mais sérieux il y a deuxième il y a pouvoir à 18 ans mais nous la corruption maman ezali sur la première fois dans ma vie na mona chef du cabinet Sambi na moni général la garde républicaine ba ministre en fonction ba mais pour féliciter ta gouvernement ngode nani président ngode pour soutenir le gouvernement il y a Félix té na soutenir Félix ba acte Félix pour Félix c'est mon président pas président monsieur na changer ça té so ba que na mboka monsieur ba président non yoko ba président nga par exemple Fayou té non pas président bon so ba que par exemple tu as vu président Zaté Zela so que na mboka moto par exemple na question pour un champion so batuni président ya RDC comme bonena yoko ba fail olobana oloba so lobi fail o suite o sangi ba point Joseph Kabila Kabangi te ya zala raté ya kuta fa kuta longwa déjà to kotanga kaka Félix mbala moko zu point et so comment Boketu c'est un bête bololé yokala bisa yo illettré de naissance au monde politique va finga ate au monde politique va finga et si ça carrière à mon politique à finga les même dans la prison ba okata na prison Mazaro ba aki na prison pour na outrage chef de l'état donc atate que ya makambo ba kaki Mazaro na makambo ya lobaki na 4e ri interview à Salaki ya ko lobaki Amida ya ko lobaki nani a sora qui pouvoir il faut montrer yango na bisaka Boketu il faut changer comportement avant à sala TV moi ben en sobo kota tcha drapeau zaï bon tuki na nina ngwa lobaka rapport donc makambo lobaka ya la bit so mona Boketu c'est le débat politique ou bien ko lobama bo expliquer ba tout ndenge mboka ko tambola vous ça ne confrontation à kokate nyoka na bisayo ngai na kufi juge auto kufa ngana les premiers acteurs politiques na comment na sur le terrain mais tala nenge Boketu akomi ko lobela ngolo kola ya zalaki ce que tout là on ngala ko mona mais ngam na ki sur le terrain ngam na yebi ce que le caillou bon pour ça la politique il y a un raisonnement donc tu as fait raisonner on va marquer ba lobby boya on ni ba lobby boya mais sur le terrain aux athées ngana sur le terrain toi différent na combat mama ngana banga Kabila te na vandi ti lelo na Kinshasa na lakisi on ali combattant lelo to pesa mukuna lelo mukuna bakangeti alakisi ki mobali n'est un congolais abi comment na ko sala on exilé le bakane mukuna ba lukai le ba interpeller ki mukuna lelo nezanga mukuna kim akoki ma frontière za kyokanga eza facile akima ngako so babina sikona kima na okima nanga mais alobi te combat ya patriote babundaka ngoma tina suka yango na yebisio lelo procès ya Kamere eza procès moko ba congolais était ya ba congolais okomi tous les omona ba ministre ba benga bonde ba koma ikubanga pour ce que c'est les réponses ne ba za ba sambi on comprend ba tu ba acte ba ngoti sikoyo greffier na ba juge les ba aussi ça prédoire ba tu ba dossier nous soit kamo ba makabo oh témoin 5 ans oh renseignant une année oh donc ce que sambi on moni ata conservateur placement sambi mabi ba tout est-ce que bilka molobi abi accepter oui ba ta ngoti donc il a dit lelo attaque conservateur achaki Kamere na kao nani Luwaka achi Kamere na kao Bitakwira achi na kao Kangudia achi na kao gouverneur à banque achi na kao DG nani directeur ya entreprise ona achi na kao mais si nous ba témoin ba équipe pour Kamere ba tuer déjà na kao atabino bon moi te justice déjà Kamere quoi hier on va pièce par pièce mais pièce par pièce car yango wanati il y a des pièces qui sont sur parce que les pièces sont pas mal. Maître, il y a des pièces qui sont pas mal. Pièces sont pas mal. Quand la pièce sont pas retourner la question, il y a un problème mal. Il y a un mikanda wana. Il y a des pièces sont pas mal. Pièces sont mal et bimi boy. Détournement ça a des sortes. Détournement muso sali yango indirect ko bimi na sima. Et alors là, Margot ngala pour la kuta no mais na kena sima en travers à mutu. Détournement parce que on dit d'abord sani conseiller, il y a président de Tchèque Kamere na Kao Libela. Détournement, c'est le détournement intelligent. Il y a Mayele. De Kamere Kateki, il y a ceux qui m'ont signé et ça y était. Mais par contre, se retrouver comment famille na yena ba montant wana kuna na kati. Pour pas tout batali lelo oyo. Auto sali ezali ya ba ndako. Ce que de za boto ko sikoyo ya ce procès si ba bandi ya saut de mouton. Là aussi ya saut de mouton et qu'est-ce que ya ba kisi. Na ba ciment mais ba to ba seki ba témoin na wa Kamere ba kozonga lisusu
Et bon, PDG à OVD Azab. N'a Sambida. PDG Africa Azab. Azab. PDG Office de route. Azab Kunai. Batanga Kinani. Batanga Kinani, c'est caméré. Il faut voir son discours. N'a habité. Là, nous sommes dans le dossier, on va 7 ans. On va 5 ans. On s'est retrouvé là, à 28 ans. Donc, et l'autre, c'est dans la batou. INC, bosa la batou. Botika ko incliné batou na makambo ezate. Botika ko kota ba maman Marthe na makambo. Botika ko kota sa IDPS na makambo. Yango to yebisa ki IDPS. Boza la vigilant. Boza la prudent. Au moni mariage. Basala li kopana ndokité. Démocratie na dictature esangana raté. Pour nani to lobby. Lelo démocratie ou bien comme la dictature ou bien dictature et la démocratie. IDPS azali démocratie, nani baza ba dictateur. Ceux qui tali d'origine INC, baza ka peut perdre. On comprend. Donc on met mentalité to boyele qui 18 ans. Kaka bango mentalité on a sous bazongi nango. Maître na kati nanga malobate to kotana na makambo ya plainte na yo le bols Kassayan depuis Londres monté ma maman Henrique Béabé kinanga maman Margot tout nana nous maître Bessi na maître Marshall Kambo ya plainte on va bien porter plainte contre moi en Mboka Joseph Kabila bako bangate yango makambo ya retoucher ancien président yango ekotissimo ya Mboka Mukuna lona makala boko bangate maître Marshall. Bon, maman Marco na koki kuyanula oboyi. Likambo plainte wana na koyebisa bandeko na biso ba congolais. Plainte wana eza lelo te. Biso plainte na biso to porter yango banda 2017. Tango to bimika prison, to ke ko porter plainte na biso to porter plainte na biso eza na CPI, eza na Genève et puis eza na Belgique. Plainte wana esi ebongama suivi nango ezali balandelaka yango. Yango sikoyo balobaki na biso il faut peto porter pe plainte awa na mboka na biso. Yango moni ba to kangisaka ko porter plainte ya blague te. Eza loka muta mama mapa oleka mapa to bengi ya otekela mapa te. To kangisaka élément moko oyo ucha plainte na biso na une bonne forme. Donc na forme moko malamu toke to porter plainte na biso et puis boko yeba o nini o salam tant to ko ta plainte et puis to ko benga bino apandisango moko to ke porter plainte na biso boko mo ande to porter plainte na biso. Merci vraiment maître Bessi, maître Marshall merci. Na lobby pour la plainte. Omoni mutu azali kola mibe kwa zati. Pouvoir ya monsieur Kabila et sila ki na 2016. Basali glissement na bango 2018 ba ko voter loi mususu na ba yo changer article 7 pour nini ba batela yi ba batela président donc ninga za wana le so Kabila longo na pasa na pouvoir ou bien Félix longo na pouvoir dans ce cas bomi mutu ba ki ko batika bango on comprend donc le lope boye ba yango ce qui le gouvernement au parlement on est ko panzana ba député ba ko kota article ba ko longo lango ndenge pe bango ba changer ki ne pe bango ba kolongola ngo donc on comprend bango ka tete article na etika la ce qu'on a seko e ko longwa mama mutu moko te azali kola mibeko biso ntoza na sa mibeko loi moko te na mokito mona président de la république qui azali kolo ou bien président moko longwa azala likolo po ani donc et alors on va se laisser aller donc on na mutu kalo tuti mutu ozu mundu kino tirer mutu babite président ba ko sambisa été wana ezalaki politique ya bato magui ya glissement ya article ba voté qu'on a 2018 ngana yeba mandat ya monsieur Kabila silaka na 2016 2018 on a yeba glissement donc ngana yeba parlement na susté parlement et soukaki na 2016 à parlement union soana les cas qui a parlement ya lokuta donc to que na ba distraction on a te wana ya limakambu oyo to ko bongisa yango boko mona mokili ndenge kozala un jour l'avenir et ko pesa biso raison na sens na ko yebisa yo totali président ya Tchad. Est-ce que le président Tchad a interpellé? Après combien de temps? Nous avons couru au sein de président Tchad à qui na Sénégal à corrompre passage mais le pour le moment ça. Donc il y a Makambou Mokito Loba plein de Makam Nabi so auto lingo to c'est un article le longwa. Et ça pour na Joseph Kabila té. Et ça pour na Félix té. Et ça pour ba un longwa, ba président nous base dans la discipline. Donc il autre article le longwa. Il y a autre monde biso le loba congolais, il faut to bangaka, to changer mentalité, to longola complexe. On comprend pas mutu Congo ya biso tout. Comment ça mutu té? Mutu ka tsakate Congo, Congo c'est kufa nga. Ngala kufa nga attendez ba lekana ba TV ba lo ba ngolo ba disha. Nga mutu ko timide nga sati. Dema kutu ba butale kana tipa telemi ba biyo na bi papa osale lote. Ce n'est pas kufa na kufa.
pour na combattre liwe la juste pour na pona to fa bonda ko la biso to kufi na so ko ma pour na kombe ya bongo yango mona na biso to ba o to nga corruption ti mama binga so na nga corruption botu na ba diaspora ni to vanda ba benga nga pa na poto nani sina 55 euros ba biso ba benga ngo to mettre besi to na tindo la on habite soko tindo web sangate o ba ah mettre keneka place boke ozui po ba pesa ba boya rati olingo sango na orgueil na kuti sao. On comprend donc exact parce que combat na ngala ko bebisa combat na ngate batu lelo ba bebisa le combat na ba pour na biloko mike tala lelo Gentini exemple ni on peut tala exemple ni Gentini on peut se na ko Kinshasa to comme soko koma na esiko ko sala pasi mingi to moni mona mboka ministre ya intérieur mona mboka Gilbert Kankonde oyo a interpellé ki Gentini Ngobila a komelie mokanda lobiete to bibi ke biso toza na confinement atika no makamo ko bongisa zandu ko tonga zandu to zela so confinement si mde ba koyeba ko tala ba dépense wala makamyo so ana mais moi mboka Gentini Ngobila o azwa ki tona ye ngolo o akenaki ko inaugurer wenza itaga alobiete ya ko continue pona ko bongisa zandu ya mon grand marché abi o akoboya aki ko sa ville na ye ailleurs est-ce que guerre d'esprit en ko continue tout le monde peut ministre président de la République moi mboka fait checker Chilombo Antoine oyo asengi na ministre à portefeuille ala ki se mikando esengi te bateka parking ya grand hôtel si le ministre a vimbika mapeka siko ba FCC ba komona ba onde bazo dessus de la loi na lobby patience ya Félix Ezayu Mate tout le monde na bien héros armée ya Félix police Ezayu Félix pour calmer na te mise en place yo salama ya armée na la police ce qui Félix c'est qui na pouvoir te tonga mona toma loi nga sambati bon ba FCC ce qui a c'est qui na pouvoir na lobby c'est là Shadak ba botolé passeport ndazo le passeport mon amuke de 25 ans ah tika na lobby no boyi auto koloba yango lelo FCC na kata Kinshasa ba ni lokoté ba ça est lokoté on a ba distraction initi ba ça est lokoté ministre intérieur après si ordre qu'est-ce pas que kota siko na zandu ce qui a affirmé siko yo ce qui bango gentilesse on moni lelo pour ba ça pongabi président Salakini ex-président Mobutu akena nous abongiseli batu zikida bato ba komeko vanda ba ke ba pesi ba mikonga on comprendre après siko sani ba bomi ba etunga stade mais siko totali population za na kata Congo ba ko se retrouver ba maman wana na kata zandu wana nani o prévenir to bongiseli bango place te yo zo buki auto modifier auto sala ngo nini pendant 2 ans koka moi na ka moi ba tu terrain obiso to monel passe appelle ce terrain à Bali mama yo so mona terrain Bali e bon wana zandu et salamate na mokilo yo Jatili aza incompétent ce ka sa compétent tala Kinshasa mo mamine des athées misala o sala na yangwana tala martyr ndeke komi na zamba po mikolo martyr ko tsambongo te le ba martyr ale ke ngombo na bakbanga ko bongisa ngombo tala zamba to ni na martyr misala ezali awati tala ba prince ndenge bukani victoire sur Éthiopie to mona sala ki inauguration mais so ke siko na Éthiopie sur victoire o mona libulu bon musala ya sala ki ya 30 mètres bango ba ki victoire mumba donc ba misala ezebele ya kusala nangonga oyo bo lukata ke bo bando ko gentili bando ko tongela bato ta école lukata osela kata bana mike ba je osela te biloko moko boye donc eloko oyo ke nango ya ba distraction batika ba distraction ce qui y a ça est compétent ils sont italiens pour tout le monde qui na yumbi kuna na koki ko maîtriser te et bo ki cherche ko maîtrisant tala terrain à Bali terrain où appelle cette bani ba mekato ko bomana terrain na grâce à honorable Franck Dion to récupérer en roi terrain ba tchaliese honorable pe Mike Mukeba ina safu ba utaki kuna te yoka bango bali ba descendant ya prêtre mutu azwa terrain wana otobotolele batekela kango batu sera ki mbuta complice ki mbuta batekela ngo na 4 millions 500 000 dollars ba pesa avance à 200 000 et 2 millions ba ke ba corrompre nga mais na boya maître John Baramba au sale ya Sonia za mona PZ yaro yaro tenga maître John Baba maître John Moïse yaro lo ba ke ba koteka bacha terrain marché aketeka lo ngata na bango na gouvernement na PZ kuna yo longo no makambo makasi batyo soki makambo nini okomi na makambo zuzu eza mawa comment congolais lingi mais la complicité oyo ya 2013 bato batekaka terrain bango basaki na kati nako lo makambo ya solo so batieto yo solo mo débat
na terrain on a arrêté bima ya ko maman ko mafuta na 94 arrêté mususu kimbuta ko sala ngo lettre tie pression na 2014 tout ça déjà na arrêté parce que bango ba te terrain parce que terrain et comment wenze bon yo mona api so ba beti ballon ye beti mafuta panzani toujours un problème maman wana bazong se maman na beaucoup mais salingwala et compétente maman wana maman na regretté nde bazong ici ninga sekina suspension fala vanda maman a détruit lingwala wenza lingwala bomona kaka wenze mais na sima wenze wana kata wenze basala bakuzu basala ba hotel basala ba bar on a comme ce qui na wenze lingwala komona aucun rayo tu rayo ta la salité oh maman na mbongo ya liaka muta uti kimbatseki auti lemba sera mobutu pour batia yo place wana il faut ala natif ndete mona ba commissaire kasongo abotami na lingwala ko na lingwala bino botu mutu muso ki aya ko sela bino asika ko bomsela bino komi tani nga détruit tande ba bepse so rond-point ya rasu na sens te batu rond-point donc et rond-point ko ba te ko to ko côté ko bima ta l'espace na ville etikala yango na senga na gouvernement place so ba luka ba sela tanga monument batata monument nanga so ba moni monument nanga mabe batata ya honorable Frank Dion et fondata wana pour ube batata monument ya papa Lumumba ya Lumumba ko déjà ça tout ça ya Mobutu pour to ko ba ça terrain wana te terrain ko place wana ko ki moyibe komi wana ba wewa ba telemi wana ba kami ko ko ta place wana ay ba te parking ya camp hotel na lobby na yo patience à Félix et ko la ki sabatu au moins patience à Félix na yebisio Félix ay ko pesa to biki rouge si to comme en 2021 Margot na yebisio ebele ba kolela pe mingi ba ko place à Okima yo Okimi la pi parce que là je dois pouvoir te parce que là belilingi ampambe bililingi ampamba belilingi non le baloke tambwe mamba ah tambwe mamba sali fier batine le deuxième mandat boy mais tout batine le deuxième convocation boy mais tout ba ele ne mandat ba kange ko oh yako la bino hein bata FCC ba mon batma B ba short tala ndenge ba bino bo saki alliance na FCC na cash mais comment boko longo la kabundi mais les babis balonga imité ya bango ya Alexis Tambo au monde ba boy pour azamutu na bango parce que mariage jo basala ki yani IDPS fungola miss ba vegle bino bola la te Alain Poyi benga dizemri batelima pour comment les biso le loi biso tout na IDPS donne idéologie légende mukolomo te Tshisekedi les pères tiba iba pouvoir na solo na kabila comprendre maître tant que natif à commune à Kinshasa natif à Lingwala comme on a été les lots balongoli grand marché ils a grand marché na Itaga kota barumbu kuna pe bani basa pe wenze mususu bon na olo baboui omoni makambu oyo Gentili azosala eza kobimana incompétent à gouverneur te gouverneur d'abord il faut oyebana okutala ba commune moko oyo za ko diriger lisu na yo gouverneur eza ba bourgmestre nde ba ko pesa yo rapport ya commune moko et puis ba bourgmestre yango faut ba natif ya commune wana hein tant on pèse exemple net na commune à Kin bourgmestre ya liboso zara papa le tout là azalaka mwana commune à Kinshasa oye kozwa Gérald Sapu Kalimas mwana commune à Kinshasa oye kozwa Koloke Bolangala mwana commune à Kinshasa oye kozwa Mboyo Eyamba mwana commune à Kinshasa mais lelo tala lolenge boza kotambusa biso bomo solo kwa bano ya mikie boye na politique na bino bata FCC nga benga bango FCC boye bokomi kokwa oaza natif ya commune wana te botie en tête akoyeba ko diriger ndenge nini otomba koteka ba terrain bongo ce ministre transport Amos Mbayo dadi Chesali dadi pasta ce que vous en ndenge bon makambu ya koteka ba terrain oui tosala motion na ministre transport na yena nous na bandina na terrain o ya handball où est na Itaga awa na Prince Kasavubu boni bango bata FCC et puis il faut eba mutaye na commission pour na terrain un individu moko bo Didier so lola abima soki wa pesa et l'autre côté Didier lola aina ba trafic na eba ke na division
bazwi badivisionnaire baye bacorrompre badirigeant ya équipe akomi na Kinshasa ya handball bapesi bango mwa bambongo bandimi mpo na terrain etekama neti terrain na handball wana. Mais c'est son excellence ministre Amos Mbayo. Amos Mbayo aza joueur à handball, aza pratiquant handball, abeta handball. Abeta handball makasi et puis grand joueur. Il y a handball. Mais lelo discipline yo salaki yo kondima lelo terrain bateka yango ba buka pe lokuta ki baza kozwa terrain pendant 3 mois. Et c'est yo so mona batonga zando 3 mois. C'est que ce grand marché baba qui so ba otongango et ça soki une année, ce qui combien d'années pour ici là, pour terrain wana. Mais yo zalaka zando. Ministre des Sports, il faut ôter les mélalikambo terrain au handball parce que yo za joueur ya handball. So ko moninga na za ko telema air nyosubwe. Na ministre des Sports to bete équipe moko. Et puis na zo chance ministre des Sports a comme président équipe na bete une équipe na. Et puis ministre des Sports allega sous président de la fédération. Ministre des Sports a eu sous président du comité olympique. Nous sommes en discipline de handball. Il y a qui kanga maboko te bate terrain handball. Et puis divisionnaire wana. Yo divisionnaire yo au vandara na yo na bureau na yo na stade de 24 wana. Stade wana les ana salité solo. Ce mboule bêtiment et tombe dans le stade wana. Au lobby au terrain handball wana et pratique raté. Mais ba équipe ça l'entraînement. Et ça l'entraînement na terrain wana. Yo bambongo bino ça ça ensemble. Et loro ni nezanga ipo bongi sa terrain wana. Yo loro loza so indeko ya Didier Lola. Didier Lola nde mutaki na commission na pour na terrain. Mais nga na ko vendre tant que natif a commune à Kinshasa, na ko mona o ezande coup d'état contre jeunesse a commune à Kinshasa. Bolingi jeunesse te parce que place wanande eza ko former jeunesse. Lokola kimia ekota na commune na Kinshasa ba quartier nyoso kimia bolingi te bolingi désordre zala bote katere donc eza coup d'état contre commune à Kinshasa. Nayebi ba mission na bino. Bolingi lokola terrain wana et former ba joueur handball ya minene. Lelo baza ba mikili ya poto ba papé belé ba bima na ba terrain wana bolingi terrain wana ekufa handball na commune na Kinshasa ezala lisute bon même so handball so na ba Kingasani so ki pe na ba Matete so pe na ba Lemba non et aussi mbate. Merci beaucoup de Soko Manasuka maître Bessi Sao profession vitrier. Vitrier. Tomoni papa Léon de Malemba, ça dit mention de BCP, non mentionné Kitoko pour la macamba Covid-19. Pour la corona, le BT coroné, zate, a bien interpellé moi l'amboka docteur Etienne Longondo. Mais tout cas, mon sous papa Léon de Malemba, babongi, c'est mon docteur Etienne. Je t'en qui va imaginer. Bon, là on a eu ça, Congolais. Léon a politicien, Adi Kaba. Comment on a Adi Kaba? Adi Kaba, tout le monde a Adi Kaba au silica. Ben comme on a Adi Kaba. Comment on a Adi Kaba? Nzambe na lola, comment on a Adi Kaba? Donc, on dit pas la bonne Gramalik à face à Gramalik. Le pont de Bango est à la Paka Djouma. Le pont de la face à Gramalik, on est à l'école Moya Kala. Mais pas la Bango Yangwana. Pour papa n'a ancien militaire. Ce qu'on a dit, c'est Paka Djouma. Paka Djouma. Salité bizarre. N'a pas que papa n'a pas argumenté Adi Kaba. Asal argumenté. Hier, moi, qui n'a pas dit coronavirus est a confirmé mon kilimobimba. En plus, il est comme les camicolo. Les babando ça là. Comment ça la propagande ni comment comme le cache tout le monde moi na ce qui Lisa nani moi na moi ça comme Lisa Lisa bon comme le cache né yemo pas bolota cache né ou malade des ali boy est-ce que vous comprenez papa wana lelo ce qui Moïse Mbi a comme le problème est lié à l'équissa mutalobi que Moïse Mbi a violé yemo ko na simalobi yo Moïse Mbi a violé té yemo ko le ba corona ay ko songa le sous ko filmer l'hôpital moko. Oh, coroné, ça te bakangé fimbu, banyate bakraka. Le lo so qui pèse fois quand limba. Parce que le lo so qui toya, coroné mati les alliés. Oh, qui va pas boire qu'on a tabakashné. Pour na yet. Bah tu vas bien qu'on tourne de soi kashné té. Léon le baké ça n'angoté. Mais maman coroné zali. Mais voilà, Moussala n'est mais anini. Moussala est député.
naye bakate soki ki député na omoni eloko azwa na magui akosi ke asa indépendant na funa or que azalaki na ye na FCC là abimi na FCC pa fa na penye ye wana baluka kama kofinga bato basala yi aza un grand papa wana akobongaka te akochangeaka te del même kola na te fa ngolo basuli kamnanga keba na ona koyebisa olemba lemba keba na ngai nga omona nganga ta patala minene te yo so ngala ti patala minene na ramoli ebenda mabeli omona ba te ba chemise ngala ta ba chemise à taille ya bien ya ba chemise kitati ba chinuti ngala li minene te obi papa ona na kanda na ye obi makambo anjiranga ti lelo nanu po ba to moki ba pesa ba conseil pour un jour et que ça mort face à la morgue ou bien la maman est mort face à la prison donc azane na argumenté yo so mona kuna na ensemble ba voter loi moko alors ba ibaki ya rolala ya la rat tout le monde va staff sur le terrain tout le monde les airs tambo tout le monde petit à moi si Christophe Vanga a quitté sur le terrain la moni ndomba sa quitté sur le terrain yenda ki na distraction yakati kuna kope zali ki kuna kope asala mituka ya bakar ba nini ayekuta kuna bende po ba ke ba lelo ba député na biso ya Congo ba habiter mamabe ba gagner combien ba gagner $10,000 ceux qui ba tu ba $10,000 na bango ba tie fois 500 personnes pour pas ce que ba le peuple mta voter ki bango ba ke ba sombeli peuple ba matériel pour na coronavirus ba sombi ba médicaments et ça malamu te pendant coronavirus c'est ça mais bango ba za na salaire ba ko zo mbongo donc ba peuple ba voter ki bino boza na souci na bango ti. Pour les députés congolais, c'est 100% des députés congolais, les députés aventuriers. Les gens qui ont peuplé, si vous avez peuplé, vous avez sali bobarol babon, na mbongo oyo tozui, na mbongo tout tosité, tozo sumbongo te, tosomba ba coronavirus, tosomba kisi, ba mbetu ba binini, to pour ba peuple on ba tcha sur na place wana. Ou be ba somba biloko ba doba ke pesa. Siko ba komo kabolango ni parti la politique par parti politique. Ba o ba yiba ki mbongo, ba zui mbongo ba sombi ba zui ba yankina ba kaboleli bango. Il y a début 2023, tout à la place aux salariés. Merci beaucoup, Nessa Congo, François votre commune qui est maître Bessi Saosa au profession vitrier, na maître Marshall, au bazar natif à commune à Lingwala, commune à Kinshasa, bakobeta c'était négato commune a été bilinga, plutôt bien que confiné ça, mais bilinga, continue un grand marché, le Béliango, le Bel Macambo, moi et Bélé, na kata analyse d'ambition, na kata émission sur la politique Mboka Congo, bambote Bélé. Na ba songi national qu'international na ngabino mingi to senga na gouverneur de la ville attaque coalition entre FCC cash mais il faut yeba ko se comporter ko lingate ke ba mono na ba etando ike polo ba causa père de famille ba ozo gérer pe hôtel de ville à Kinshasa ville moko ya monene il faut ba réserver za la kanan atozana kanda tozana nini mais na miso betando ike il faut qu'on se comporter. Merci beaucoup à Onésime, Mozakina Sima Caméra. Merci à Christian Touré Kenzo. Merci à mon patron Didi Pumba. Merci à Patrick Obumba. Joyeux anniversaire à Patrick Obumba, vie à l'homme. Un homme avec un cœur de femme, Patrick Obumba. Peut-être bien sa numéro. Attends, vos fingers. C'est du bois. Président Chiquito Mouchachineur, Roger Luma, maître Bessia bien pesa numéro. Bon, mon numéro de pesa pour un nito, et pesa pas conseil. Bon, le papier pour le malin, bah expliquer à Bissou, bon, ça Bissou. Donc, le numéro d'anglais Ali plus 243 90 266 95 22. Soki mutu abenginga to solola na pesi mbote trop na mama Sylvie Mobali ya moi si ya Dadi Bakoyeni grand coach international na pesi Serge Tambe Mbote na pesi ma grande sœur propre aussi Liwala na pesi Didier Doko na pesi Papi Doko na pesi tout le monde à Paris bozebeli de ma banga msube kimi donc na pesi tout mbote vraiment na linga bino vitrier numéro n'angeza plus 243 931 91 18 na pesika mbote na bato nyonso à l'étranger oyo bacontribuaka mingi mpona conseil ke il faut kotambola boye il faut kosala boye maître Mike Chimiendo na mwasi na ye mama mami maître Yoar Mombele maître Jigoro Samba Pizo Sindiaou Chungu Zulu Losoko ana Kinshasa les amis des Tizans bino nyonso na pesi bino mbote président Makou maître Chome exaucé Mombele coup de chapeau.
Merci beaucoup à Michonoka, maman Bibi Chonoka, Gisèle Timothée, ma branche Clowiner. Merci à Papi Maïbelang, Empire Basket, moi la commune à Kinshasa, solo. Merci à Patrick Chassa Chibasu depuis États-Unis. Jean-Si Bomo Papa Social. Merci à Didier Maswekama, Didier Maswekama depuis États-Unis. Bino Soboningaranga, na basi jection na bino ba porta ka ba conseil, ndenge musale tambolaka, bino ba ope bo partage ka ba vidéo na biso de na ningi bino mingi ngame to temba la sima ciao. Congo France Bisona bango na biso Bisona bango Ekara Molai France.com site ya Kolo Masolo danger Masolo kitoko Congo France.com